cause ya provoquer pauvreté na cité parce que nzambe aza na nkele na komona nini pauvreté parce que kolela un pauvre komaka facilement na matoi ya nzambe ekoma mais nzambe loka kosala loka na mama ani poko lela wana nzambe soka yoki yango ayebike nani mtaza cause nango yo mto provoka yango si nyonso nekozala mtu na yo te ozala problème na nzambe ozala problème na nzambe parce que otelemi ekilamo na ye mais tokoya koma babiloko boye eza kosala etele bibéatitude bato mingi balobaka eza matata parce tolingi kolanda yango te eza compliqué parce que tozokanisa ke eza ya nzambe eza ya ngai na yo sunga bapauvre pomona lola babiloko oyo yango eza komona ete Ecclésiaste 4 kaka mama ani amoki ozala likambo koloba metia yango na motu ete bible Ecclésiaste 4 moto akomaki yango mokonzi oyo azalaki na mbongo koleka bakonzi nyonso na mabele oyo ki roi Salomon. Yes, neti nani akoprovoke wana neti bajuge mosusu likambo ayebi na ye mutu oyo aza na raison ozo comprendre bare basali batendi mpona nini azwi mosuni kuna wana mama ni oza na raison surtout mpe toza koya parce que tokolobela mpe béatitude etali injustice na justice baka bajuge ekoya awa mais awa oza komona ete un mokonzi qui est mokonzi Salomon alobaki yango yo mokonzi yo leader so ozalaka capable de contrôler ring na yo ano na yo tout environnement na yo parce un roi à travers na ba ministre à travers na ba directeur mokanda Ecclésiaste 4 eza koloba soki oyo koresi kocontrôler bokonzi na yo tout autour okangi barobine nyonso na bamafia ebimelaka eke crise oresi koréduire yango babiloko oyo yango mutu azali kolobela ete yo motu na mabele oyo ke bakozala cause ya nini ya koprovoke nini pauvreté te elingi olobake meme si yo mokonzi yo roi yo empereur yo leader nyonso okoki kozala na place nyonso na mabele oyo na baeglise na biso na balider ya bango na meme place nyonso na société na biso na balider nyonso soko okoki koresi kokanga bamadusu wana te eke barobi na par négligence to mpe parce que bamoni yo moko mpe oza na kati ya ring wana eke bato nyonso bakoki koya kotokola badusu ya sate wana eza kobimisa bambongo epuis pauvreté ekoti massif na kati ya société yeba ete yo mokonzi wana oza kokabola na banani na bato nyonso wana parce que omoni incapable koyeba kocontrole nini mafia. Alléluia. Alléluia. Et puis mokonzi soko oza deja mokonzi oyebi ke lipa no ya chaque jour eza deja wana mutuka na yo eza deja sire ndako na eza wana tozowela nini tolinkaka tozwa nyonso soki totali eloko eleki na Haïti na banza yo pesa biso mayele oyo bamoni ke président azalaki kovanda na palace mais aza so na place ya kovanda te babiloko na mokolo moko ngai na yo tokanisa ta Haïti milimo mosusu ekufi wana peut-être bazalaki na baplan na bango lobi ke lobi peut-être tokende koboma songolo lobi tokosala boye lobi tokodevie conteneur wana ozo comprendre mais eyaki koleka te bazoto esalami lisusu te bongo ngai na yo toza wanani nani yango alobi te ke tremblement de terre koleka ka na Haïti ekokoleka na mboka oyo ovandi te nde babiloko ozali komona ete crise soki ozali mutu ozali koprovoke yango oza na problème nani na nzambe eske biso tolobi yango biblia mutu alobi yango okanda Ecclésiaste 4 eza soki korenforce na misala ya charité kaka charité ke sala tu omonana na misala nini etali nini charité koparticipe na nini na société mpona kosunga banani bapauvre baoyo baza dans les besoins na ntango osali nini natango ozali na yango comment tokoki koyebela yango biso te mayele na biso te parce toza mpe na mayele te toza mpe kolobela mpona biso te toza mpe kolobela mpona mutu te toza mpe kolobela mpona bible kaka mpona société mpona communauté na biso okoya komona ete mokanda Ecclésiaste 4 Ecclésiaste eza soki koloba boye kaka 4 wana naza kopesa bino baverse te parce ke ndenge akotala mokanda Ecclésiaste nyonso 4 elobi lisusu ete le fait kaka ke yo mutu na mabele oyo omoni baorphelin bana bazanga nani batata bamama bilongo baparent soko oyi kosunga bango Ecclésiaste elobi ete okomi nani
okomi mapara na bango papa epai na bana oyo immédiatement bana bazobabone papa ye tozomona ngo obele bana okomi na bango ebele bongo minoko nyonso wana ya bana okomi na bango bakomi kotia mabondeli koloba kombo na yo kobondela mpo na yo mais bénédiction nyonso ekomi ya yo na banza oti koloba yango kala mingi ake oyebi soki témoignage nozala tata moko asambelaka ou asambelaka mpe nayebi chrétien ou chrétien pas peu importe les libertés encore une fois rien à voir na chrétien musulman religion na biso ya banaleza te mutu na mabele avec engagement na yo direct na nini na société intervention na yo na société yango uti koloba ete mutu wana tanke aza kosunga bana ya mike donc bana baza abandonné na bari kuna ye aza kosunga bango mais soka mutu oyo peu importe akoki koleka un pasteur un apôtre un monseigneur mutu nyonso okoki kozala na vie un roi akoki koleka yo na valeur mpo na nini da mpona oyo osali na société yango na bana oyo bakopesa baorphelin oyo Bible lobete ba ofre ba kobenga we nani papa na biso okomi tata epa na bango vraiment bon continuer mosala malamu Ecclésiaste bakisi lisusu ti ntango ozali kosunga bafola basi oyo basali nini bakufela mibali na ntango osali yango mpona basi oyo bakufela mobali bakomi nani na yo yo komi sikomi mobali na bango okomi mobali na bango Ecclésiaste 4 kaka oyo toza kolobela jusque la nani tolobi eloko moko te makambo ezala malamu ezala mabe oyo ezala osepe nango te oyo nyonso eza kobima jusque tozomi na programme oyo eza kaka kolobela Ecclésiaste 4 roi Salomon toza koloba yango na Ecclésiaste 4 kaka aye kotire conclusion boye ngama ayilandanga malamu Tintango osali yango osungi banani baorphelin osungi banani baveuve nzambe aza koobserve yo na ntango osalaki yango nzambe akobengo immédiatement nani mwana na ngai epui nini ekola alobi su na place wana akopesa yo bolingo koleka oyo mama na yo apesa yo merci I am a winner, not a loser. I am a winner. In Jesus' name, I am a winner. I am a winner. Not a loser. I am a winner. Yeah. I am a winner. Not a loser. I am a winner. In Jesus' name, I am a winner. I am a winner. Not a loser. I am a winner. I wanna get shall pass away, but my word remaineth the same. When I say yes, nobody can say no. The door I open, no one can close. In Jesus' name, I am a winner. I am a winner, not a loser. Oh, I am a winner. Children of God, sing with me. I am a winner. Not a loser. Oh, I am a winner. In Jesus' name, I am a winner. I am a winner. Not a loser. I am a winner. Oh, the Lord has blessed me. Nobody can curse me. I am the head, not the tail, says the Lord. The word of God is nothing but the truth. In Jesus' name, I am a winner. I am a winner. I am a winner, not a loser. Oh, I am a winner. Yeah. I am a winner. Not a loser. I am a winner. Whether the devil likes po mama na yo akoko chate yo mais nzambe akotika jamais ko chate yo donc akomi donc pire wa ozomo est-ce que émission la vérité mtelobi yango Biblia mtelobi yango la vérité na mokanda ya insiste ete tita osungaki baveuve okomi mobali na bango osungi baorphelin okomi nani papa na bango epui nzambe amonaki na mosika abengi oyo azali mwana na ngai nakozwa soin na ye koleka mama na ye nzambe soki abengi akomi mwana na ye sere na ngai olinga te soki okendaka na religion ya mabe soki okendaka na nzela ya lokuta na banzela ya mabe
même si bamokili eza kobambe babangaki tata azalaka moyibi tata asalaka boye tata abimisaka bato babina ya nsoni tata asalaka boye mais parce que oza koengage na société immédiatement oza kotia eyo ya yo mpo osunga oza na motema wana esengo na bo bazali na motema ya mawa bakoyokelaka bapauvre nini mawa nzambe alingi okomona lola elingi olobaki ye moko akosokola yo ayebi place ya malamu ifo telemela mpo ozela boya ya nani ya ye moko nkolo yesu po ya kotombola na lola mingi tozokaniseke po omona lola po baya kotelema kaka bible po omona na keti ya solo okota na lola po omona kaka otelemaka na koye wana chaque poka po omona kaka ozalaka paste chaque jour na dimanche na bible na sawa pekake yo moto okomona lola tintango na misala oyo ya charité bible wana ya pamba au dernier jour Jésus comme je ne vous point connu. Vous n'avez jamais connu donc surprise à mon nom aux allos au Kumona que na yo pokoti lol. Aha. Mais donc quand nous t'entend aller na belé ayeba ki Valère ya muninga na ye mutu. Azala ko sa nini ko sunga. Ko sunga. Oh barish